Biloko belé et tota na ba TV na biso lelo et na normalité. On ne peut pas continuer la médiocrité. 2 heures pour être dépensé. Biloko ya mabe to telemela ya bien to beta maboko. Jour on ozuka tala biloko sera na boulot yo. Ba petit ba elelo ba yokuta balar ba ko moi fier ya ngo mona vende acteur akanga suki atobola matoyi a changer ka profit azaka bongo. Tala ba ko moso ko jouer te. Parce que a profit. Bon, tant on a mona kanga pesa nga mawa lokola mukolo d'être solo biso faut to ba discours ko encadrer ba jeune. Au moins aussi là-bas pourquoi? Aussi là-bas parce que ba yé qualité. Mais demain pour le bataille. Ba tu balo ba bobi na RTNC wana soko koti. Yeba ke ba otangelo ba jour. Yo ki oko dans so muta ko ke RTNC, yo ko ke RTNC. Yo yebi ba papa wana. Ah mais c'est quoi le rosa wana? Ba bazana nzambe ba biki place onyate pesa Elliot. Ah oui. Ba bazana nzambe ba biki o zakat na bino azana nguya ko liko azana mukili. Mais ce que azana RTNC azana mukili, RTNC basala ko la cimetière. RTNC basala ko la cimetière. RTNC basala ko la cimetière. C'est ça. Vous comprenez? Et là comme ça ma bezo za nini? Mutu mo ba kwesio ba sukola ka mutu po oyebana. Mais ce que ba sukolo oyebani na yo pe ko yebana na yo mais finalité. Tozana bato bazala ka soki atelemi na victoire. Ba ba ebi kini ba ebi. Mais nzele kanga miti na université mais tuki koleka te hein. Même ata ko beta no kito osali no dibayo osali mo bonga. Mais ba ke mo comme subo kilo ko fanda ko ya. Po maîtriser ngo te lo ko foye ko la te. Lo ko foye ko la. Mais ce que c'est la une semaine, na balakisi yo, obeta ba sete bio bokilo ko fanda kalme. Donc et là quand on tozolo ba ezelo ko moko ezo zangande ndelo. Bana tutskereka na vie kwidinde to simba ekomba salongo. Donc ce qui salongo eza ko persister tilelo. Hein? Eza ko vivre tilelo. Eza parce que to mema kata mo Pierre moko pe amuke. Oza ko papa personnage a monge boko ezalati. Tant de séparation salemi. Bien mon personnage nanga le bien mais faut tout le kelango kombo absinga na moni zo komba mongandiwa oh ko tu via lobaki soko dirija bisote ah petit on peut tout accepter sauf babilo kwa bongo wa manka respect. Bonjour encore, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lelo na tranche à Lelo, j'ai comme invité la personne que vous connaissez. Alors, tenez-vous bien, puisque là, la personne que vous allez voir, j'espère que vous serez très content de l'histoire qu'il va vous raconter aujourd'hui. Alors, scotchez-vous bien sur Chéri O News Télévision avec votre humble frère Mounir. N'hésitez surtout pas. Abonnez-vous et surtout lâchez de plus j'aime. Lâchez de plus j'aime s'il vous plaît. Puisque là, on va recevoir pour vous aujourd'hui la personne de Monsieur Makala Egboko. Autrement dit, le prof, le papa, le professeur de tous les artistes et comédiens. L'ami de Papa Kwedi. L'ami de Papa Chaba, l'ami de Sans Souci, l'ami de tous les artistes que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Makala Egboko. Alors, avant de commencer, je vais vous balancer quelques images de Papa Makala, Munga Egboko. Il dit encore quoi? J'oublie sa présentation, mais je préfère Asalamu Emoko, Asalamu Nengi Asalaka. Et alors, on va démarrer. Ah, pour vous. Merci, papa. Oui. Maman Deka. Non, mais alors. Papa Ndombi. Ah, ouais, ça va bien. Ah, ouais. Je suis dans la joie quand je te vois. Oui, papa. Quand je te vois, mon cœur bat tout. Papa Parce que tu nous amènes toujours de bonnes nouvelles. Donc, alors. Oui, papa Ndombi. Deka. Ndombi, tu pas les cesse de cette maison? Oh, non. Vous laissez deux pelés debout comme ça? Non, 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 papa. J'ai d'autres courriers à aller déposer ailleurs. Ah. Tu vas revenir? Oui, oui, je reviens. Deux pelouses, je te réserve deux caribas de sécher. Deux. Là, deux. Là, il faut être fort pour tout terminer. Sinon, tu dis c'est le marché à Titiba. Ça va, je t'attends. Allez, à bientôt. Hein. Quelqu'un va. C'est bon, papa. C'est tout ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui.
Dombi, il y a les colis pour nous. Ndeka, les femmes ne gardent pas les colis. Camille, Bye. nous deux, c'est les parents de Amba, non? Hein? Ndeka. Ndeka? Paulina? Dombi. Bye. Bye, man. Dopilo, c'est tout à fait normal. Même ata ba chaîne minene ya poto esalaka publicité nango ti lelo awa na Kinshasa masanga pe esalaka publicité nango elingi kolobaka esengeli génération à génération il faut ka kolobaka bon ngai kombo na ngai monsieur Kolomo Monga Makala Egboko aye na Salama Congo Ndombi Kamil soki eleki molai babenga ngai Seigneur Makala to pe Makala Egboko, artiste et comédien professionnel. Ok. Voilà. Yipsa biso Monga Makala Egboko linga koloba nini puisque ils ont un peu moulaï, tu as un peu signification nango, est-ce que ça kaka surnom normal ou comment? Bon, on a profité na pesa wana wabuja egbada kwene mba ekonu wawenu papenu sangwenu Kolomo Monga Makala kombo ngeza Kolomo tango balobi Kolomo Monga Makala c'est-à-dire Kolomo mwana ya Makala wana na Kimbuza ahena Salama Congo petit-fils de Salama Congo Ndombi Kamil donc le nom de mon grand-père donc en me présentant ba Mbuza bazo comprendre que nazanani c'est-à-dire nazo présenter ngai tata na ngado famille mobimba ndenge zalaka vena na tango ba ancêtre. Ok. Ah donc so ito ebi to moni bien yo uta mpanzi wana ba yango wana penza tata on appelle se gbada kwene mbote kwene nzaweni na ebika bat bazar rosepela. Bon, la première des choses d'abord to banana on a retracé un peu parcours na yo. Yepsa biso un peu parcours ne bandi na nini. Bon, en fait, Nazo parlait beaucoup plus dans le cadre moko tango zaki penda avancé. Na bandi penza ma solo yo na bomwana. Banda l'église na Saint-Éloi na bon marché. Wana ta on a bilenge ya mwinda. Mais nazo kontango mingi na 87. Na 87 wana penda conscience eza. To koli pe déjà, to comme déjà ba majeur, ba adulte. Nde to banda ki on a kati anda kwa Nzambe na ba film na Jésus. Comme en 88 na ye kosala groupe nangai théâtral na chorale gloire à l'agneau na sala ki on a besoin nangai te na sala ki on na tinda ya Nzambe nde na sala ki on pona kote ya sango malamu à travers art quoi donc nde na sala ki troupe théâtrale wana alors sikota on a sali yango ngamo na zaki na notion te na imba na chorale te na kota pe na groupe moko te théâtre ya mutu donc nazaki benda vide na monde yango mais nazoke tinda Nzambe ke na sala yango pona ko accompagner évangile kote sango malamu à travers yango bandimel bato liboso na regroupaki là nous sommes en 1988 bato bayebana penza mwa mingi lelo yo ezali ndakisa lokola mameyenga jetu mamunga mameyenga na pesi mbote na esika za asiko na mikila bapa kuna place bino bozali Michel Sunju, le grand réalisateur en Mboka na biso, oya kenda ko représenter pays na FESPACO, pe na FESPAM, et pe même ata na ba festival a minene na Mboka Michel Sunju, na PCP Mbote sika zali, et na batu mususu, boloko mo ne bandaki na église mingi, batika na bango na bonzambe. Quand j'ai commencé, tozaki na notion te. Tozaki na notion te, na sengaki 2 personnes, bon ba sala déjà théâtre, to ba yemba na chorale bandi ma responsabilité. Bandimaki tobandaki na septembre te ko koma na novembre basaka eloko moko te jour moko na fazara bopa Nzambe bimi na kati ya ndoto asilikelanga mabozo négliger œuvre nanga atianga koko na menace on dirait nga barenga alors na lamuka na tongo penza bopa na sangisi bango biso na lobi nga na notion te na bengisi bino tala makambo Nzambe amenacenga obitango na molimo kosakana te tala tosakana makambo na Nzambe lelo alors nga moko na bandi siko na yemba na chorale te na kobanda na nzembo nini lokola pe nazaka musicien na pesi nzembo na nga moko kolo 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 yaka
Kolo Yesu tokolela yo. Tango na bisengo oyebi Nzambe te. Okomi na pasi. Obandi kobelela tata Nzambe sunganga. Dotina yembi boye. Bana nanga nyonso baza na poto. O baza lokola na monde entier. Na Amerique. Ba mimi baza kuna na Amerique. Tozo mona wana ba Didier Mazo a dirigeant aza partout na poto. Tozo mona wana ba na ba Afrique du Sud ba Obed Dilamika. Tozo mona wana ba Lucien Mbombo. Tozo mona wana Pichu Masitu. Les grands guitaristes o azobeta sko musique Nzambe. Na kati ya Paris wana. Donc bango baza bana na nyonso baza bato na bandaki na bana 88. Pichu Masitu grand guitariste yekola guitare na guitare nanga. Alors na pesi nzembo wana sa ko ba norme to yemba ngo bon église bato pamboli Nzambe. Film nanga liboso na 88 tango bona ne koki 88 dans na sali film liboso titre nango die voito frère moko boye mulimo me na kuzo sala makambo na suka po sente dala lelo to sala makambo na Nzambe na tango wana ko sente dala ka problème. Alors tant que sali pièce wana et sali succès bat ba bongoli mitema bat baleli bat ba changer ba vie, c'est-à-dire toza ko atteindre l'objectif nanga Nzambe apesa nga mission que bat ba bongola mitema à travers art. Alors dans tout ça tant tozo sala to na notion te avec toute humilité na benga ki ba dirigeant catholique bayaki ya kimbangiste bayaki armée sali po ba encadrer biso na chorale menga mona za na notion te. Alors mbula we landi jour mususu pasteur Damien Kapela balaki pasteur na biso à l'époque abalaki touti mariage ne ba invité ki chorale sikolo kola bana chorale to yembaki na mariage mo eto za kuna ezate ali na juka guitare nanga na pesi mbote pa pasteur Piro Manene a siko na France wana avant même na banda troupe théâtre nanga na chorale tozale ko bima mingi na pasteur Piro Manene parce que pasteur Piro Manene azali ko fanda et pas ya pasteur Nyamuke was a deuxième personnalité de l'église protestante bazali ko fanda na lokolama. Alors à tout moment pasteur Nyamuke azali ko sa ba sortie na évangélisation abanda mo na biso ko sa ba théâtre na banda sur le mariage na baptême ebele. Alors muta azali ko tamsa makambo ya pasteur Piro Manene c'est un ami yepe mutalaxenga ko gratter guitare. Alors sikoyo jour na ke ko yemba na église mo na commune Kinshasa lokola chorale ala guitare apesenga ka do fashion na beti siko nzembo wana tango na bisengo kolokolo bato bapamboli Nzambe na suka bakumisi Nzambe bakotika nga pe na mutuka ba enregistrer oyebi nini oyebi ke nzembo ngo tinga na biobeta ngote na guitare c'est-à-dire loko na beta guitare loko mususu nzembo pe loko mususu mais loko le pambole pakola mezalaki bato bapongoli. On était vraiment accompagné par Nzambe na musala oyo to bato bele babongoli mitema à travers ba œuvre au biso to sali et c'est ainsi que na continuer ki bongo te to kokoma na 92 de place penza makambo bandi yango wana parce que chaque année to banda sala anniversaire so zay ko sala ba théâtre ya ba spectacle wana tango na TV ko leka na watu TV na tango ne zaki salongo do salongo muke mo ba théâtre wana yo continue salongo te. Non, on a continué au salon côté. On a déjà 92, 88, 92, on a continué au salon côté. Alors, on a 92, c'est quoi? Il fallait tout fêter 5e anniversaire, n'est-ce pas? Il y a groupe Gloire à la nuit. Oh, ma mère engagée pour faire dans le plan où on a professeur Laïs Yaina. On est invité à professeur Laïs, na carrefour des jeunes. On doit se spectacle de bala. Ba koti, ba kutilar, ba tali spectacle, ba CPN. Na salle à Saint-Joseph, salle à Mouné à Saint-Joseph, na carrefour des jeunes, même place sur batongue église à Saint-Précieux. Oui. Et ça là qui na jardin culturel moko wana. Avant batongue église à Saint-Précieux. Ndeto bando ça ba spectacle na biso et bat bazo pambola Nzambe. Alors tu invité professeur Laïs, ça y est, na journée wana zaki journée anniversaire na biso, ça les tonda bat ba sepeli. Mais comme na souka professeur Laïs alobi tant bato sili spectacle bato ba sepe tout ça ka film na ngamo mususu pièce na ngamoko Seigneur Makala devant là-bas tezaka lisako, c'est-à-dire un innocent baso bomaye pamba na likambo ebité Seigneur Makala devant là-bas. Alors tellement que ces na succès makas na suka professeur Laïs c'était que professeur a inatali biso pena la lisu ya ba prof
Tango spectacle sili bato basepeli nzambe azwa lokumu adanse po totekaki babillet na suka alobi makala seigneur makala osali mosala moko bien mais soki olingi kanga groupe boyekola soki olingi et j'avais accepté nakangi groupe pendant 9 mois abalakisi biso siko ABC ya mosala yango apesi biso cours ya théâtre classique formation pendant 9 mois ya théâtre classique omoni tobandi na molimo sikoyo toye koyekola sikoyo wana toza na nonande kaka wana ok nonande professeur est tant tozwi formation wana 9 mois ntango tosisi formation wana toye komeka spectacle ya monene na salle ya Saint-Joseph plein bamama engagé tout mamunga badidie mazoa bato nyonso bazalaki alors bato basepela donc tosali tobandeli pièce wana ya seigneur makala devant la barre mais bimi couleur mosusu après formation yango ne foka koyekolaka makambo et c'est comme ça nde tokendeki et puis n'époque wana en plein wana formation tant toza na yango nde mamunga c'est tout asengaki ngai mpo nakende epai ya sans souci et j'avais trouvé ça normal parce que wana ne vous en faites pas sans souci mokili ngonga mokili mbade fois te sikoyo ntango ya anniversaire oyo elandaki ye nake na invitation natikela ye jetu po aya tosala baspectacle nde tosalaka tokutani na sans souci ayebisinga makala mpo nopesa yango invitation te imaginez-vous que grâce sans souci amonanga te ayebi nga te mais le fait kazwa mameyenga ntango mameyenga akomi mpa na ye moto azali kozwe kimongo ezalaka modri mais sikoyo ju mosu modri répétition te babi mameyenga ameka amina na koomeka mameyenga afandi abi président na koomeka talaka ntango ameki boye aefase modri ebota kutu conflit vie kimbanseke na peso mbote esiko ozali vie mbote na wana bakulutu na biso bato balatrasa nzela alors ntango modri aye vitesse oyo mamenga betaki eya kosakana nango te mpo mamenga ntango akotaki bayeba makolo nete akola liboso kuta azwaki na ye mwana soki leki mais jour amekaka bor wana abimisi siko biloko auti na gloire à l'agneau na kombo mamenga na ja mamenga azwango na gloire à l'agneau ntango abeti yango se comprendre que baboko moto azobeta zwi wapi ndatuni ete nauti epa seigneur makala esalaki batito basara banani bayaka kotala biso na répétition mais makala yango nani moto yango nani ayebana te nani eyebana pe te nde naloba nga naza nisi nabomba na se bangomba soki okangi nga atodaye lelo tokodaye odaye mais kokufa miso pendant longtemps pendant des années ozovivre na yo tokebaka na konéglige nisi donc voilà maintenant nde makambo ti wana sa soyebisinga makala yo format nga napesi succès ozo comprendre différence wana oui na succès na formation na succès voilà et ça l'a plaisir parce qu'il y a grand sens souci lobano bongo et c'est comme ça d'être évolué à plusieurs années écouter na sans souci na spectacle même na 97 maman était meilleure actrice ya mboka na maman ngebi tango azui diplôme na yewana ba nyonso bazaki na ba sans souci kiti nango ti place na zaki ko pesa nga nango donc lelo yo to bandi yango na bonzambe avec objectif que bato ba bongola mitema bato ba changer nde tozo continuer ti lelo alors peut-être retourne nga ndenge na koma ki na groupe salon je sais que tam soni ki na bongo oui ndenge tant que za ko évoluer wana pour accomplir mission na nga na bande ko faire sa formation na ba groupe mingi église dans la carte église na nga ki fait bato ba art wana ba communiquer à travers le théâtre alors un jour un ami là maintenant nous sommes na 2000 ans un ami à Benginga na formé groupe naye bana naye pendant que nous fait sa bango formation comme na suka ba invité qui vient kwedi aya kotala ba alors on a préparé spectacle moto vient koya tala kaka vient kwedi ma impote personne
ntango vie akoya atala spectacle oyebi ke vie aya jour vie aya bopa 3 acteurs bakimi de bakimi na bango baboni kilo ya vie kwedi mwe bayeza te bakimi tosa ndenge nga na mutu na nga mpere die melembaka na groupe na ye nga biona makambo ya mike na incarna 3 rôles wana nga moko na jouer normal moko na jouer Seigneur Makala parce Seigneur Makala c'est vraiment timbre moko lokola ba Congo wana Seigneur Makala alors moko na jouer ce que monge goko mosenzi na buza tabi vie ko dit tala boye na suka masolo lobi petit boya stage na RTNC tu ya penza bo na RTNC wala tu ana 2000 ans tukutani na vie shaba ye ko dit ebselo ko mugabi foto ala na master wana de donner mbakabi ba petio ba oya na souffle sika imaginez-vous que vie ko dialo ba makambo ba souffle sika petit tabino usaka na musalo o ya mona ke on la lisu moko mususu ba to kepe na groupe salon to bandi répétition mais avant na ya na groupe salon jour moko mamenga utanga na pale tango utanga na pale ebi na tango kala kinshasa ngo de changer bato bande kolanda bato na kinshasa ebi ke kotanga na pale fulu balandi ya kosaka na te mamenga wana zorege mamenga jolas siko lokola yaki na kotanga na pale na matonge yebi ka commentaire bato quartier zanga kate Chimaro Chimanga alobi Seigneur Makala tala mwana yo format niveau komi baza kolanda ye mais yo nani alanda ka yo yebani wapi vraiment ngana alobi na ye mais yo oyeba entraîneur ya Mohamed Ali oyeba chorégraphe maître chorégraphe Michael Jackson oyeba kate sengo na bango zalaka koleka kuto ta bango ba Michael Jackson parce que go Michael Jackson on s'appelle pile kichuchu mais mon tapese borana za le temps que vous simbe sengo ne za kolekana le Mohamed Ali ta petit moto kao et c'est mon entraîneur ne za kolekana Mohamed Ali parce que parce que tactique non sur le coffre na droite ta changi de sengo na biso yango wana parce que mon temps ba Seigneur Makala maître mais na sa mutema na moneka que non il a fallu un grand groupe mais groupe na visait que zaki salongo kota kuna ndengeni salongo kota ndengeni ne grand salongo alors c'est que na 1997 na film Binzambe Nzambe o lokulina ngalfa lokulina ngalfa film les oreigner ma best esprit ni wana et comme na 5e épisode erwana na minute wana nga za griot na yembela kanzambe na guitare nanga choral pezali troupe théâtrale pezali alors na ke komona vie ngalfa pour na participer na pièce wana parce que na zana nzembo moko biblia kaka moko Biblia kaka moko ona nini boka boni mingi ye ona nini boka boni mingi ye mama de Bible kaka moko poni boka boni mingi oya sali bozu na Bible o pe boye ngo zu na Bible mais poni boka boni mingi Bible zaka moko alors comme zaka na kata film wana na nzembo na ngazaka weloko moko ndena ke ko yebisa bango de façon à ce que na participer na kata film na yemba na église wana or déjà tanoza ko yeba na bango na Zambia ka na monde théâtre mais théâtre sikoyo ya basala sikoyo na yeka na ndenge ya artiste or na monde na yebi alors en tout cas merci vieux Chico Ngalfar merci viens mbanga kitoko c'est pela abike ndo mona lokuli na kepo mona lokuli kitoko ba mbanga na epe tokutana batono tokutani na ba bitabe bango nyonso do bato akala nyonso wana tozalaki na bango ba yeye donc ba libongi kutu yaki mwa sima donc ava wana tozali na mabanzo balolango do bango tout nde na bomwana wana to accompagner film wana nde to isala siko connaissance wana alors te film komaki tina suka lokwa na yaki na cadre film na fandaki longtemps na bango babande pe comprendre ba mo pe na pesa moi ba boule to sena ba on peut spectacle musa libanda nde na 2000 siko nde vie kwedi abendenga na salongo tala lelo musalo eza kobeba parce que mutaele lelo alinga leka na TV mutaele lelo alinga sa makambo ndenge alingi mais na tango na biso ta na kena salongo na kuti salongo complet à part Massas na mama linga bazaki na Nigeria bakendaki voyage parce que titenge ça na kufi na mars ngana na juin alors ba vie Doudou
bango nyonso ba mama Boli ba mama Monzele Personam. Mais wana yupoza aki fort eroye mais déjà na peti na nga naza fort mais siko nakute na bilanga banzoku peti nga moko naza monyama pe ya gayar mais siko na bilanga ba prêtre vie Kwedi Persona petit ba Kongo ba na sagesse aboya koyebisa bango na liso amona kinga parce que soka yebisi bango na liso amona kinga créer conflit ayebisi bango no ba petit ba stage imaginez-vous na tango na siko mutu na Nzambe na royaka na fandi na guitare nanga na cheka guitare mopanzi na fandi na otala bango na rap mais avant na ya vie Kwedi atekela nga film abi petit jour ba koyebisa yo doublé yo kango effacé ezala o Schwarzenegger ezala o commandé ezala o nani soka ba yebiso doublé ye yo na matoi na yo yo kango effacé o bien tango apesa nga ba boko na zo tekela nga sikoyo mako ebi déjà na danser bien bien na danser c'est quoi te kinga disque siko na fandi pendant 3 mois natala kaka nde bakulu tu siko loko marqué ngani première fois na yé na répétition na moni ambiance wana vie kidia azo sakana bazo sepela na do moni ka ambiance kana monde wana na ba mabu mengo ba mamonzele bali pati besengo na sala visite guidée do ambiance wana no zaki loko moko bien. Mais na fandi ka kalme ba moment penda ya lontini mbote na yo na maboli makala kendo sombela biso secret na kitina si wana to répéter place RTNC déjà place ministre azala na kitina si na sombela bango secret mais bien joué ba ke mutu wana prêtre abuka côté ka disque siko alors pas natala ka bango kaka jour mususu Nzambala la kate pièce moko eye vutula menga il a fallu basala yango mbala moko vie Kwedi ayebisinga makala doublé na telemiti na guitare nanga esengo mata ayebisika esengo secret yebisa makala ke secret yebisa mutu te na tuni vie mais naza na rapport na eto za ndenge nini abi jouer vie abi jouer petit bino bosakana ka koyo kasi za ba test mama yo papa yo mama yo loba bote alobi ka jouer lokola nga moko pe nazala déjà metteur en scène nazala scénariste nazala bon interprète na mi créer les personnages na créer personnage en Ndulman oyebi ke na répétateur na répéter ba mama Monzele ba telemi ba mama bele ba telemi ba mama Bomengo ba telemi bazota la jeune nga tina suka ba corriger nga te première fois quoi on vient bisinga doublé nga na okango effacer tina suka ba corriger nga te na suka bango azo jolo kwa biso ba bossa na kike pendant les 3 mois on a fandaki on a otala bango na corriger berère nanga na mona que bien sûr na école théâtre classique formation na jukuna na moi ba théâtre populaire on a za ko sala banini mais ba moko ba exagération ba expression za la na théâtre ba mo ba malobebele za la mais na mona ba ça classique mais ndenge moko ya bien beaucoup plus expression facile ndem te loba donc na école ki bango et tangu na beta yango ba programme tournage na ke tournage na joie ça que ba corriger nga mona moni so mapeki na tuni réalisateur Michel Diambe na Vivier mais ndenge nini ba corriger nga te na tournage habité petit awe na grandi bulu so ba corriger te so ko sali danser petit bi ko saka na makambo ngo ba prêtre nyonso baza voilà place makambo ke et kaka na groupe salongo basalaka film moko mama mabe ko payer bazongisi babandela ngo ebi vie Kwedi penda monanga petit moi place moko zana publicité premier c'est Rosala au fond d'aka ko meri mo ndambu petit ala na bonzambe molimo heureusement tu es na parce que la qualité aux alango cause de l'autre mais ce qu'on continue la publicité heureusement lo ngabité vieux mona zanga lo wana bona sala publicité masanga ya te na ko bebisa molimo na kolo okwe nata na boya na parce que molimo ko beba te mais bina wana
ozana motena nzambe ozoteya sango malamu milimo oza kobongwana sikoyo mpo na théâtre bamona yo oza koboke. Non, j'ai dit non. nakosala yango te. Bon, sikoyo na basérie wana badifficulté nini oyo bobanda mpena kozwa badifficulté? Bon, na ntango wana nakoloba nao difficulté te parce que ngai na niveau ntango nazokota salongo nazomona ke na accomplir vision nazalaki nango nakota na groupe ya monene. Alors vision no mpe ezalaki ke no otouche mpe quand même tueke ou soit ozalaki no na vision kota parce que omoni idée na nga même ti lelo c'est vraiment batueke ye nango mais idée na nga ti lelo ezalaka nano kote ya sango malamu à travers mosala oyo na nzambe don nzambe apesi nga bato babongola mitema. bato misusu balobaka ke no baacteur baza wana te mpona koédike masse neti wana question wana mpona yo korépondre yango ndeni babi ke no c'est déjà faux. L'artiste est là pour éduquer masse. C'est notre travail. Et ça travail na biso. Peut-être poser question ngo mabe. Il fallait que que ezana ba scénario musu bat salaka sans qu'il va placer sa conclusion éducation. Batika batu ba mo ba réfléchir. Ça c'est aussi une possibilité. Non. Mais ce qui musala artiste, l'artiste est là pour éduquer masse. L'artiste est là pour peindre société. L'artiste est là bit na ezali makambo aza kosala et même changement na vie ya bato. Alors tant on a sala ki yango wana petit oyebi ke ba vie ba tiengaka mais toujours humilité bika bato na nzambe. Alors jour mususu tango film wana ya mama mabeye toke vie ko dep singa petit tournage ezalo biaka kotala ndenge to tourna ngape na ye na ngana zota. Alors c'est siko que rôle moko zalaki wana zalaki ya mwana muke ya 8 ans. Il fallait katika lettre. Mwana moko ya muke. Mwana ngo ba azwaki déjà. Mais pendant la répétition, vient ko dia beti susu makala doublé. Nga kombona nga koyoka te tilelo. Tilelo nga koyoka kombona te doublé. Na oki mbala moko effacé. Na kota to fanda na vie de Dieu sika moko na kota na kati. Na beti rôle la likukuma. Na bimisi facette nsusu. Mbali boso tanto jeune sengo na sali seigneur makala. Siko tango deuxième fois na mati na doublé na sali kukuma. Tango na zongi to fanda pembe na vieux du abi petit. Yo mystique. O sali bor moko bien moké na ngombango. Abandi ko laksanga siko ka place to fandi nae. Tarakenda kana ngobo bo siri. Pourquoi bat babika kina na rôle. Le lendemain tu es na studio na la dé photo tourner na salle facteur na salle ngo tourner na kata studio ba moko to comme na place wana il fallait que ba soda bala tateni faut ba kendo kanga vie dudu na kokodio mundanga ga singa la tateni asola na vie kwidi la tateni na la titeni tangu na matina scène na teni wana na bimisi siko munge boko na bimisi personnage mosusu munge boko mbali boso na bimisa munge boko wana munge gboko wana na bimisi yango yana na komba munge gboko te ezaka personnage na jouer mais yana na kombo te. Alors tant on a joué yango esili ba mo vie kwedi kesha ba vie kwedi pa mais petit asala ki rôle ali fukumati bakati na tournage bien que benga petit no saka na sommation na art yo na tindula tateni kanina mundanga tabi nda pardonner. Pas comme ça filme c'est mabata so bazonga na profil ba tel ti ba monti ba junga ba mpanzi bani loko la tani atali mwana ngo pesa wana yesha ba ndenge petwa beta ki bora na mystique cha ça ba nyuso beta ki ngo bien c'est ainsi que na ko sala rolo wana eta mona sali yango tozala ki na commando moto te personnam alobi makala o sali eloko moko na tandima na ngeza to magere wana batu balekana ka na TV menga lekana ka tesko mazoya ta kuna beti ngo tozaka na tomen yes sana ina mona ina théâtre mukanda aisinga bikolo mo biso saka théâtre scientifique mais na mona babo beti ya mystique et c'est ainsi que lancement ko kende nyonso yango wana sikote et kokoma na 2001 na salaki mo tourmo na festival mo na Brazza vers la fin na festival na Brazza ta on a zongi
nzoka na nsima wa groupe Salongo epanzanaki. Ntango epanzani bango tu bake na antenne na raga le groupe mobati kaka vie kwedi ye moko na molai na bato ya kalonga na ye bakoyebi ke na ye na oyebaki raison réseau ezalaka kaka baréseau ezalaka kaka oyo ezalaka ti réseau ezalaka ya misato ya réseau ya likonda na réseau ya leadership ezalaka nango mosusu te ya troisième ezalaka réseau ya moto ya mabe ndenge toyeba na Congo. Alors nga sikoyo nauti braza na ye na yare nakomi boye nakuti badie shaba ele wana bayambi ngai ya makala ndeni baboyi kokoyebisa ngai ke groupe mouvement epanzani po bayebi ke vie moto amemaki ngai nabimi boye nakuteli ngai na bato alade basene ngano mouvement esi epanzani nake mpe namoni vie kwedi na salu epe tio ye mouvement epanzani sikoyo fale nasala choix entre kokende na bavie soit kotikala na vie kwedi nakomaki na mbara de choix parce que pour nous ce sont des meilleurs bango tout ba meilleurs na ba meilleurs nde bakendaki vie kwedi atikali jour on ozuka tala bino bosaka na bulo yo ba petit ba elelo ba yokuta balar ba ko moi fier yango mona vende acteur akanga suki atobola matoyi achangeaka profit azaka bongo tala ba rôle mosoko jouer te parce que area profit na ozonga ka makolo wana na ozonga makolo tala bulo no saka nango na ozonga makolo nzamba la la tena kutena professeur Laïs professeur wa encadré kinga na pese so formation ina na expliquer ka eta que prof atala di makala yo moko déjà wana talent ozibi makambo belé kokende na bakulutu na yo eza mabete mais kuna bako utiliser yo plus mais kotikala na vie kwedi wana eza l'état tikala peut-être aussi la carrière na yo wana nde nazonga pale mateya na ye mpe kotanga na ye mpe vie Michel Diambe alandi nga encouragé nga c'est ainsi que natikalaki na groupe Salongo ya RTNC. Alors ntango totikali wana talaka vie libala mwasi ya kitoko akei oyebi ke ezalaka pasi wana torecrute sikoyo bagene bamosolo banani toye kosala symbiose mpe bana ina baye banzokweno baye baazo banani mwa bato bana ina baye bato ya théâtre classique ya théâtre national mpe baye bavie Louvre bavie ya mama Pembele ozomona makela bango nyonso baye même na bavie Kofi baye kotia théâtre ya chaîne poids parce que ntango vie Louvre baye nde place mo histoire nange échanger yango wana vie Louvre ezalaki meilleur na théâtre national siko ntango kuta ye nanga je na biso mibale balani makile sangani tosali bloc mopanzi nde tomeki bagene wana koforme bango. Alors pièce ya liboso ntango tokabwani vie kwedi mpe ndomoi na ref ba air moko alali na ye donc ndira mo espoir eza te ayebi ke atikali mpe na bato adanze ja makambo nano batravolta yebi yango na Salongo ko makambo na oloba ata tokabonaki de bamisu bake regarde so tikali na jamula makambo na oloba yebi bia zolala jamula yebisa bango ke bia zekolala donc olala ya komite mais azokanisa siko parce que bia komaka na journal moko à l'époque alobaka si faut regretter na regretter ka bomengo écrit ya conflit ya kosala te alors nga napesi pièce ya liboso boyete wana filme wana na eko bandela ngo na groupe njo nouvelle écrite ya Balados donc mbali boso tosali yango na groupe Salon boyete donc yaya moko afandaka na leki na ye alors biloko ebungaka na palais bakoselaka leki makambo bakanisaka leki moto ayibaka nzoka leki yanga nayibaka te mwasi ne nde sikoyo moto ayibaka sikoyo biloko ayiba atinda yango epai atindaka epai tatane na mboka mosenzi moko boye ya Buja sikoyo sali sikoyo ke mosenzi yango ye conférence alati bilamba tuna biloko ayibaka na mbongo ebunga na palais aye kofélicité Bokilo ojour ya azokoma jour yango mpe yaya abeti leki na ye ya mort sikoyo intrigue efungwami bakenda boleki ya daya bongo wana vie kwedi akota te à part so na ye travolta yebi makambo
film na tango lekani ilongeka nde chanja ki Salongo mobimba domoni ka lokola Zaiko panzani me nzembo moko beti bwe zoka penza ke no grand Zaiko wa watango beti bwe batu oh non Zaiko bon Salma ki yango voilà et là tozwa kité okende na biso nyonso yango wana et on a évolué mais dans l'entretemps nazala ki pe kaka na groupe na ngai gloire à l'agneau to continuer pe ba spectacle et na 2005 Général Sonic Kafuta Rockman na Pesembote na chaîne ya RTA ba benganga na former ba comédien ta on a formé bango esili papi fula na Pesembote parce que ya benganga na ya ko ide bango nga binono ngai na sala na groupe ba tuté na pesa rende formation nde ba pesa communiquer na radio na TV na formé na suka RTA RT na kinga na sala groupe ya chaîne na mama Charlie Lumande na tango na zaki mokonzi kuna nde na salaki groupe wana e groupe ne zwa ki succès makasi na ba pièce minene lokola ba papa bombo ba pièce belé alors c'est comme ça qu'on a évolué dans groupe Salongo et 15 ans 13 ans après nde groupe Salongo ya ki sukozonga mais tout ça ba pièce belé à succès hein ba pièce tellement belé na commis ba pièce belé na kati ya groupe Salongo na minute aux travailler toujours na groupe ou soit toi na groupe moi aux travailler na katia non na minute à part groupe on est banana 88 ku fakate lokola a raison ngo susu na mbongo te groupe commence que groupe ya masolo moi projet zali ba futili konda wala ndezo futa parce que musale da na mboko et là oui mais non profiter na toute la question est-ce que les locaux puisque tout le monde a ba jeune belé o bamsu ba woza alali ala muki aya bandi amba mo et puis à koti abimi et puis na temps on a bino zaki avant muto akota avant muto banda vraiment il faut la bien formé à la mur mais na ba ministre biso a comment muto aya bandi mba moko et puis abanzo tela nembongo et puis to moni ba polémique banzo ya donc par là au golo ba nini attaqué par coach elle ko la début ça de mabe même attaque ko beta no kito sali no dibayo sali mo bonga mais ba ke mo comme subo kilo ko fanda ko ya po maîtriser ngote le ko foye ko la te le ko foye ko la mais soko sala ta une semaine na balakisi yo ko beta ba c'était bien beaucoup ko fanda kalme donc et là qu'on a toujours ba ezelo ko moko ezo zangande lelo. Raison pour laquelle, parce que pour le moment, Nazali, coordonnateur, il y a Union sacrée des artistes comédiens du Congo. 2 ans pourrait dépenser. Biloko Amabe to télémela, il y a bien trouvé ta maboko. Tozana ba Chaka Chipamba, tozana ba Julien ou Esnar, tozana ba Bomandeke, tozana ba Mazongo, tozana ba Tebele, o ba yebi o to sangani, o to monike. On ne peut pas continuer la médiocrité. Biloko belé et tota na ba TV na biso lelo na normalité oui ça fait ça pour improvisation j'ai été encadré par Mindele ba ka formé biso na 2001 à les riches na fait ça pour improvisation na théâtre de rire na théâtre de Jameni mon sale foyer ko la ngo romona ka ngolo ba kanini romona ba biloko wana bon ta una mona ka ngwa pesa nga mawa lokola mukolo ndeto solo libiso photo bandisko ko encadrer ba jeune au moins aussi l'avant pourquoi aussi là parce que ba yé qualité c'est ça on doit comprendre et là comme ça ma bezo za nini mutu mo ba koshi ba sukola ka mutu po oyebana mais soko ba sukolo oyebani na yo pe ko yebana na yo mais finalité toza na bato bazala ka soki atelemi na victoire ba ba yebi kini ba yebi mais nzele kanga miti na université mais tu ki koleka te hein mais lelo soki ba telemi na victoire ba tukutu ba koyeba te ke bango wana lelo ko za makasi ya maintenance lelo nga na za na kati ya groupe Enjoy nouvelle écriture, il y a RTNC. Parce que, na 2013, Sima Kokabona na 2001, na 2010, tango maman Nicole, ba nommé bango na RTNC, bango na DG, Kolomoni, ba ngaki ba sangisa, groupe Njo na groupe Salongo Zonga, ba mekaki, tukutani pe na répétition. Mais Simba qui pensait, même avant ça, na 2003, na 2003 déjà à l'époque Kipolongo a sangisa biso poto zongana wana to sa film bébé nanga zambwa film ya molai bébé nanga zambwa
tosalaki épisode moko tokabwa ndo baesprit esimbaki te na 2010 esimbaki te na 2013 nde Nicolas adesidaki te tozonga mais tozonga na wana ekomaki na kobanga parce que makambo za ndenge nde na biso ke totikali na vie kudi biso mibale bato tant totikalaki tozalaki na bajean et puis esengo yaki korejoindre biso là na 2002 azalaki yakende ngambo kuna ba aire moko azongi na biso ntango azongi na biso tosala mpe filme na ye esengo akenda nango mpe na poto esengo ake poto mola ye ake poto bana totikali kaka na vie kudi nde tosimba ye kombo ya salongo to soki salongo eza kopersiste ti lelo eza kovivre ti lelo eza parce que tomemaki ata mwa pierre moko mpe ya moke oza kompa pa personnage ya Monge Gboko ezala ti ntango nde séparation esalemi bia moni personnage na nga alobi mais faut tolukela yango kombo ayebisinga namoni zwa kombo ya Monga Ndiwa onga aza buza nayebi te Ndiwa c'est vrai napesi libota Ndiwa mbote du soleil mbote na yo du soleil Ndiwa mbote bino nyonso bandiwa nyonso bwana na poto mpe partout na Afrique mbote na bino Ndiwa eza kombo mais ntango ayebisinga zwa kombo ya Monga Ndiwa Ndiwa sikoyo elobaka ndoki Monga Ndiwa te na raisonner toluki bakombo ti habite zwa mangongo na habite nde na kobule na bia Monge Gboko via Monge Gboko adopté yango vie kwedi mutu adopta kombona ya Monge Gboko pe baptisé nga adopté yango Monge Gboko nde na bandi Monge Gboko parce que l'histoire c'est quoi l'histoire est que pour le groupe Salongo ezala na 1975 tango titenge sana zwaki idée kosala groupe Salongo abandaki liboso na bato bazalaki na groupe Vie Mabaku Vie Mabaku était un mbuza o tembre wana ya kimbuza Vie Mabaku azalaki nango mais imposaki yango te parce que yako kuta na batembre lokola bebale mondial oyo peut-être ba vitesse moko boiselaki bien imposé te mais ngata on a plusieurs années après wana déjà lek na ngai moseka et pas elombe abandi déjà ko imposer tembre alors ngata on a eu plusieurs années na Salongo na imposer tembre à Monge Gboko nde to tomboli yango kona tango kalezaka so mutalo ba kimongo ba loba mungala o mongo wa mungala te ba vra bangala ba za bambuza bangombe balibinza ozomona bata bungandanga nde bangala bangoa alors biso siko to ko fansa siko ejebe bungu atenzaweni weni ko do to fandi si tembre wana alors et même qui un plus na Salongo parce que ezalate alors tant ba ko zongisa mouvement to zongi mouvement et sala ki penza ke na pesi merci mingi na Masaska Bamba merci na ye persona me mindondo c'est cette jeunesse là ndetango to sangani to tomboli mais avant to koma wana l'histoire est que ngata to tika na vie kwedi nzamba sali grâce na comme kozoba marché na ngamoko na juba marché ya l'Ikokoli congolaise de lutte contre la corruption za ONG tozo travailler na bango na ba pièces à français ezo le kana partout na monde na sali ba film ebele ki na ba festival ebele na comme moi autonome kambia même na za wana na RTNC mais le quoi na za ki pe mosala RTNC na direction langue nationale place au nasal lelo lokola cadre et comment qui répétition na zo ya moira bon monika makambo onde ezala tango mo makambo zo mata jour moko na RF na moni pende via betinga ba petit tozo ki toza ko encadrer na ebisa bango couper ote via lobaki soko ye via ba ekuti makambo na ba couper wana yeah mais tozala ki na viet okuti via lobaki soko yo dirigera biso te petit on peut tout accepter sauf babilo kwa bongo wa manka respect on si bango mais système on na eko na mise en scène ngate mutakota zamba babilo ko botika ka to beta kaka bomo nango danze te ngana mona vie ko di ko répéter na moni vie masumu fumambanza ko répéter na moni ba grand chose ko répéter et j'ai eu la chance de travailler avec les vieux masumu longtemps même na kata groupe Salongo à l'époque na 2000 ans babanda ko luka profil moko ya film ya Vutulamenga na même artiste na ngamoko na même parce que via bike naza formateur naza pe na bana vie ko di penza makala memelanga artiste moko na même artiste moko ayi tango joua ba mamu nzele banene ba sepela na e répétition de Boussoye a joué deuxième pour que troisième akima na
répétition bu moto c'est répétition te azate via le bilanda e tolanda eti na zando te toki okuna bato bakufaka pamba na shida pe toki okuna bato basimbaka bakisi ngabi mais ide nini wana omona ntango akalala nde baartiste akabande kokufa donc ebangisaka mwa bato tika nde totika ye bazwaka kesi moto asala yango esimba mpe mais ti lelo bato baloba yango bon tokoloba epekisami te omoni quelque chose yake moto bato baleka na tv ebele so moko akufi mbale fo baloba te mais so toke na bonatra bato bakufa chaque jour na midema kutu koloba te bato balobaka babi na RTNC wana soko okoti yebake baotangelo bajour yoki donc so moto akomoki RTNC yo komoki RTNC yo yebi bapapa wana mais sikoyo loko eza wana bao baza na nzambe bayebi ke place onia te pesa melioti bao baza na nzambe bayebi ke oyo aza kati na bino aza na nguya koleko aza na mokili mais soki aza na RTNC aza na mokili RTNC basala lokola cimetière j'admets ke bato esprit mabe baza mais oyo aza na nzambe ekosalaka eza supérieur yango ozomonaka tobangaka te alors sikoyo tellement nzambe aza komatisa bomoni histoire ke touti nango na nzambe eza likabo te nga na kota na groupe ya motu te donc naza te koya motu moko te bolandi histoire ke nazaki zobazoba mais mentor na nga c'est le vieux kwedi ye nde moto apesi nga couloir n'est-ce pas ya koma lelo oyo naza yango lelo mikolo na Kinshasa bakomi kobenga nga mokita na vieux kwedi na bomoi vie ayebisaka nga bi petit jour moko bato bandi koloba ntango Damien Dimonekene ayaka kosala filme na ye na 2002 aya asengi vieux kwedi acteur vieux kwedi apesa nga na ke kuna sela nde toyebanaki na basaisai na baacteur ebele bakoba baacteur ebele balava toyebana na filme ya Damien na 2002 alors nde ntango bato bakomi kobenga nga pourtant on a vibré nde bato bakomi kobenga mokita na vieux kwedi komeli vieux habité wende kuta boyaka pe rochera alobaka mokita ye na ye c'est-à-dire non on a été formé na mosalo pour répondre à la question na moto aza formé te mais suffisance emonana tala bato lobi wana ako kosala 10 films mais aza na même personnage au risque pe même baparole ezokota au risque pe eza même bilamba or soki aza formé na même rôle wana ta rôle ya patron ako kozwa yango na basorte ebele de formation eza une importance capitale ozomona alors sikoyo na salongo ntango mama Nicola bande koboya eloko wana bayebisaka bato te tolobaka mama Nicola azongisa biso parce que aya mokonzi ya société mais na vrai sasa bande kobanga parce que à l'époque ntango bana wana babetinga babale perdu wana na ye namoni vie nabi vie tozalaki na yo mais ta na ye répétition bana balobi yo lobi nasi ye soki naye na dirigeaka bango lisu te mais wana eza humiliation vie bo yo moko yebisanga te pone wana eza esprit wenge mais pas respect parce que yo moto ya mentor na nga mais respect vie mais seulement lisasi obeti ezwi nga te omibeti en disant cela nayebaki pendant plus de 10 ans oyo tofandi na vie nayebaki baqualité na bafaiblesse na c'est-à-dire nde tosalaki dio na vie tokoma ye complet biso mibale kaka okuta mise en scène ya bien okuta scénario ya bien okuta bainterprétation ya bien parce que vieux kwedi azalaki le seul comédien oyo akoya koincarner plusieurs rôles akoki kojouer Tumbazazu akoki kojouer Tumbaz akoki kojouer Tatukani wana Chiluba akoki kojouer ye moko Kwedi na naturel akoki kojouer barôle ebele ye moko lui il était prêtre ozo comprendre alors na bivie lisasi obeti ezwi nga tomibeti le même jour nde nakendaki epai ya Masasi Kabamba c'est un ami nayebisi talatala makambo oyo vi abeti nga ide sikoyo nde ye wana mbala moko tobandi kobenga bato nyonso akala Masasi abengi Mindondo abengi bango nyonso c'était lundi oyo makambo yango esalamaki jeudi tokutani na bureau ya Vieux Chaba na 9e 7e niveau tosololi c'est là où nde esprit ya mouvement ezalaki kobanda nde tobandaki mouvement Vieux Chaba tia mbongo na ye siko tokozonga ndenge ni parce que ntango na bendani na kataki filme moko tobandaki kojouer Tumbazi film katani alors Vieux Kwedi azo continue kolekana mais tokolekana ndenge ni parce que mto utiliser comme salon
À ce moment-là, biso moto zona combo salon gâté parce que salon continue à passer avec Vieux Kwedi na combo salon. Au place ngana utaki. Siko comme ko bangi satala kaka bambuta et ko sala ke to kenda matadi. Vieux chaba futela ba comédie ticket. Donc ko tourner na matadi photo ya na produit pour convaincre les maisons que film anti le kate. Mais mutasala kate penza ki salon go démarrer. Père son âme conseiller moko ya mama Chamulolo yende mutandima kabengi bobanda ba epsi Vieux Kwedi aya yes quoi rejoindre biso mais ça la guerre et ça la guerre parce que pour na Vieux Kwedi za lokola ngana déstabiliser et ça la vraiment guerre moko ko sakalate bato bele baninga ba profiter nango bacha kwa conflit ngana bien nga OK ngana bien tozaki na conflit si explique ka wengela ki bana wana peut-être ba comprendre que nzoka ba yeba kitenge moto yo ba takaki azaki ba facette bele mais biso pona ebi ngapela leki wana kata parler question moto za ko mitune daki wana entre biso ba jeune mais tout le monde a le quoi Vieux Makala na Vieux Kwedi mai za yo le kate ezaka tiko di ani nini bano sala ke ele ka bien te bon. Bon, il est vrai que na début wana atala kaka ke na groupe tozala ki salongo ya Vieux auto tikala na RTNC ba petit wana ba takenga onga za chef d'état major c'est qu'on a un plan de guerre la tiki c'est qu'on a continué rébellion il était tout à fait normal parce que c'est ce qu'on déséquilibre mon est-ce que ba to kalanyo so bazongi oui et ça c'est ce déséquilibre il est tout à fait normal que Vieux ane sengote mais maintenant on a mona que batbani ba récupérer yango ba ko ka confinga na Vieux na mutu na nzambe na mona Vieux to sololi et les Vieux a compris que eloko wana salamaki ba petit babetaki mabe parce que na réalité ya makambo par rapport expérience par rapport à ni ba ko lobango te même so Vieux lobaki na sagesse ba ko loba yango te oui alors c'est alors biso tant to bongisi na Vieux moi ba tu vas profiter zate et les Vieux était aidanga mingi toka na groupe salongo wana tant to za ko évoluer na ko sala film nanga ya Mosenzi Salibet film ningisa monde entier na koma film na Mosenzi Salibet d'ailleurs na film ya F6 il y avait André Diambumbaz oui na bukanaka ba moko film ezole kanate balandinga na palin na ye na car na bukana na ngai na jouer film André Diambumbaz ici kitoko j'ai créé d'autres tableaux parce que tozala ki na sanga na biso to banda bengo Al-Qaïda ngai Masasi na Mindondo on travaillait jour et nuit on a tout ça musala bien et à ce moment là Congo me bandait ko banga groupe salongo batu so bandait ko le jour na biso bandait ko banga ko boulot zay ko salema mais et là ko siko bomaki masolo et c'est ce qu'on tente de préparer 40 ans c'est vrai biso bambuza to baka agwa alonga ezaki facilité tant basangisi biso ngana zo place parce que Vieux Kwedi lobby tout ça configuration to zena tango titenge sana tout ça configuration so ba se configuration ngana ozalate heureusement ba Vieux Kwedi ko bazala personnel et puis Vieux Kwedi ko penda buda babe donc ba mo yo Vieux chaba siko rappeler Vieux lobby Vieux ozobo sana petio mais yende mutu ayembaka na guitare na sengoti na film avutula menga wana zaka avato panzana configuration to landa siko OK avato panzana to zaka ensemble nde bato na bazado ngape naza c'est ainsi que natika lati alors tant siko to kokoma masolo penza et wana j'ai eu la chance ya osala ba film belé ya mboka et nazo opportunité moko bien osala film mbamba et kenda fait na Fespaco film mbamba to joa pe na Papa Wemba joa ka la vie belle asala pe mbamba eza film ya Balufu Kaninda un grand réalisateur en mboka na biso mais mutasala ka réalisation ya Monsieur Sunzu ya monde film ene kenda ki na Fespaco na joa na Papa Wemba c'est vraiment un grand plaisir ozomona
Alors, tellement moi, Nzamba, c'est grâce, car ma cambo to bandi l'église, mais tout ce qui mission à bisote, il y a roté à Sango Malam. Oh, Bitumbeke Koya, 40e anniversaire du groupe Salon. Jour où on a zalate, naye, bien ma soum tachunga kinga. Naye, ideka ke bimina batote, ndenge zawana, soki la rekoti, biso baliona nutozwa, tokanisa batu mususu. Ah! Ebandi mabe. Tant ba ebisinga ngape na yena nga avec toute humilité bika so to bandi makambo na droite ndako nzana. Na esi bango soki lwa sali lolendo azamba, lwa zaka mukonza banyamba zaka mukonza bandekete. Ngana za aigle. Moi distance to tele makata na zamba lwa kokoma te. To koti pe na maki. Ce salon na maki. Tant to kota ki to préparer. Déjà bien avant na bisi bango ngaza à Nice. À Nice na boko bango na ngala Nice. Mais à Nice ndenge za wana ebomba mana bangomba. Soko kangiango odai. Attendez le odai kaka. Osa ye moite. Okotambola na yo. Nanga ko ba simplement que ba valeur aba tout le monde est important. Toujours ça d'accord, musuba maboko musuba misu. Art et c'est complétaka. On ne peut pas parler du théâtre tant mutazaye moko. Il faut deux. Il faut confier à la beauté, on peut poser une solution. C'est-à-dire, mingi bamona ki lokola ke eza bangonde batu ba osala nzoka musala lisanga. C'est ce qui fait que nazwa ki pende ba sérieux problème na musala à tel point que l'accusation comme qui a ndenge na ndenge. Et tous les kisi 40 ans na pamboli nzambe po na vie masumu fumwambanza ya kala tipa na idanga. Makambo yebsa nga na versière. Na jour il y a tout chaque spectacle à 40 ans. Dieu merci. Pour déjà tant tout ça qui na maki. Tellement tendance soit nezalaki ya mbongo za kabonaka kana ba lion na ba nyama minene. Na betela bango lisolo ya boatu na kai. Kaya zala na emuke. Mais boatu lokola bachaka biloko pa na mona kai loko pamba petit kai wana yebe loko tenini te. Bu. Kai pe azongi na nzete na zamba. Mais jour pécheur ayaka. Comme nous disons, remercions quand même l'Éternel puisque nous avons terminé quand même la première partie. On a pu citer aujourd'hui pour notre première partie. Nous mettons fin aujourd'hui. Tu pause et là, nous allons continuer la deuxième partie prochainement. Et surtout, à d'autres artistes, à d'autres invités qui veulent participer dans nos lives, qui veulent participer dans nos podcasts. Ne vous laissez pas dans votre zone de confort. Alors, prenez les risques de s'envoler et de passer à l'action. À tous les artistes qui veulent partager ces moments avec nous, qui veulent vraiment partager leur histoire, comment est-ce que vous avez commencé votre parcours. Alors, nous mettons fin pour cette première partie. Je salue tous ces gens qui sont là pour nous motiver, pour nous encourager de continuer. Nous vous aimons et nous allons continuer à faire des bonnes choses pour vous, des idées comme ça pour vous. Merci. À plus. Et surtout, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire, de poser vos questions, puisque là, ces questions-là vont nous aider pour la deuxième partie. Et surtout, n'hésitez surtout pas de nous laisser une puce j'aime et de vous abonner si vous aimez la tranche. Merci. À plus.